Eningani e indi Congo lelo ezu pinda motuya ezu pifuzu Valère koto yo Russie ezo welela Congo États-Unis lelo ekomi pe ko welela Congo masolo ya lelo tokomitu na tokobeta pinda tokosala analyse e Congo lelo ekoki kosala boni est-ce que koki kozala kaka na sima bato ba flataka e kasi na sena ngo to na sima nango to lelaka to kufaka nzala to zanga makoki ya kobika e kasi lelo biso moko pe tokoki kopona esika wapi biso tokoki kofanda te est-ce que biso tokoki kobika kaka na sima ya bato bamba te nyonso eza ba flatterie o aye atamboli koto na ngambo ya Russie ya États-Unis pa zoya pona koya kokosa biso pona kolembisa biso bona ebite e kozala kaka masolo ya biso ba congolais tant tolobaka ete kobonga ya Congo ezosenga ba congolais bango moko ba telema ndenge bandeko na biso ba telemi na intérieur pona kobenga na MONUSCO baza déterminé pona kobenga na MONUSCO donc ezelaki bato ba uta libanda te ezeli kuto opposition te mais population lokola anyoko mingi to kundi bandeko ebele ba violer biso ebele ba yibi biso kutu pe wala kutu to koloba kutu te poto sito mesana na moyibi ya biloko ya biso moko na kozala bongo na docteur bukeba o to sito mesana kobeta masolo na plateau ya tindika télévision ameka koyebisa biso résolution nini oyo gouvernement na biso azobongisa pona kolakisa pe na bango pamba te tokomi koluka gouvernement moko capable ya kolobela Congo ya kobundela Congo ezala gouvernement moko te asengaka lelaka te po biso toza na biloko o mokili mobimbelu kaka kasi toza bato ya liboso batindela biso ba telefone na pirate ya mbata toza bato ya liboso tozanga na bitelo kotangisa bana biloko kolia kutu kasi toza na bamai na bambisi et tokoki kobika kaka na sima bato mwana mboka na pesi mbote pe na mbio malamu. Oui, merci ndeko Ange na ko bengsanga susu na etando ekena yo. Je pense que eza esengo makasi na pesi bandeko nyonso balanda biso na eleko mbote et vraiment na sepeli makasi parce que nzamba tani abateli biso pe akomisi biso na ngora o. Mwana mboka tokoki kobeta masolo ya MONUSCO mingi pe ozo sala kolela pamba te ti lelo yo bandeko penza na intérieur balingi koyoka komwa MONUSCO te e lelo yo kotala na ngambo ya Russie kotambola na ba Afrique eza pona kolakisa na ba Afrique te bango pe bakomi na bosenga ya kozwa bokonzi to kozwa esika oyo ya ba américain bazwaka koto pe na ngambo koto pe ba américain pe bakoyaka na mingi te tokoyamba secrétaire d'état bona ebite na sima to na se wana eloko nini bombami. Oui, merci ndeko Ange. Je pense que tant lobby intérieur bazo bunda pour que MONUSCO akende e baza ezaka intérieur te biso nyonso na ngape lokola na za pour bituma makasi eza kuna pamba te esika wapi otomonaki MONUSCO nde ya kobeta bato masasi oyo azokoka kobeta M23 te kasi abeti yango na population lelo to comprendre biso nyonso ete congolais nyonso à l'unanimité à l'unisson toza d'accord MONUSCO akende mais avant to koma na niveau wana ngai na sepeli tozonga muke sima devoir de mémoire tozonga muke sima poto yeba to uti wapi na MONUSCO po lelo biso ba congolais to décider MONUSCO akende pamba te nyonso bandi le 2 août 1998 biso nyonso toyebi date wana eza date moko historique oyo massacre pe désolation guerre ya Congo ebandi wana ndeko na biso Joseph plutôt Laurent Désiré Kabila président de la République après une année ya bitumba ya ese oyo biso toyebi mutu na makolo nango esika euti mois de juillet 1999 5 pays basangani Angola, biso, Zimbabwe, Baxi, Rwanda, Uganda. Tolobi ete biso nyonso tokutana na Lusaka, na Zambie, oyo capitale ya Zambie, po toyokana. Ete bitumba wana esa nini ici là parce que tout le monde a dit que na nyonso tozo la population de mutu azavi victime. Malgré batu bazoya po bayiba minere na biso na ndenge balingaki mais nyonso wana victime expiatoire c'est la population et accord à Lusaka et Salamaki na juillet 1999
Un accord wana il fallait les valider na ba organismes internationaux. Alors kolandana na yango une résolution o ba bengi résolution 1279 il y a Conseil des Nations il y a sécurité des Nations Unies et ça li ete ba créer o ba bengaka Monique wana azaki na mission ya ko observer nyonso zoleka na Grand Lac. Malheureusement toyoka ata rapport moko te ya observation oyo Monique asali pendant période nango. C'est ce qui a fait que le 1er juillet 2010 na résolution 1925 il y a Conseil de sécurité des Nations Unies ba bien te Monique a échoué parce que to moni mission na ye asali bien te Monique est commis MONUSCO. Alors na kokomaka MONUSCO wana ba pesi mandat ezalaki nini? Peuple oyo, population oyo est ezaki maltraité, violé, tué, massacré. Il fallait à protéger. MONUSCO azaki na rôle na mission de protéger peuple. À part mission de protéger peuple, il fallait à protéger droits de l'homme na Congo. Ko aider le gouvernement congolais à stabiliser et à consolider paix oyo chèrement acquise na Congo oyo. Et enfin, il faut création de brigade d'intervention et ça la mana Congo pour être. Tu comprenez que Mongunia azaye moko mena simana e baza ebele. Donc ba pesa ki MONUSCO makasi bas bundela au côté il y a FRDC. Malheureusement les lobbies sont de comprendre que na ba mission nyonso oyo ba pesi MONUSCO. Tokosa la bilan ngana yo toza lelo toza dans le monde réel. Tokosa bilan to comprendre que MONUSCO a échoué lamentablement sur toute la ligne. Et 100% il y a résultat et ça zéro. MONUSCO a coquille mission T. Malheureusement, à ceux qui wana T. Tu comprenez que MONUSCO oyo aye pour protéger le peuple. Aye pour abundana côté à FRDC. A komaki moi na bitinda ya ba groupes armés. Koluka kaba munitions, kokendo pesa ba groupes armés et koyiba kaba minéraux na biso ko bimisa ngona de façon frauduleuse selon ba information oyo ba source eza concordante. Et na nyonso wana biso population to comprendre que MONUSCO oyo eza constitué na plus de 50 pays. Bazana armée, il y a plus de 20 000 personnes. Mais lelo koyoka rapporteur, porte-parole, il y a MONUSCO koloba ete M23 bazana armement koleka biso. Donc il ngoloba M23 za makasi koleka 59 pays contingent oyo eza constitué na MONUSCO. Ce qui n'est pas tolérable. Alors toloba ike trop c'est trop, il faut tout ça là break. Et na kosala ka break malheureusement. Batu bakufi. Et MONUSCO oyo azaki na mission ko protéger lelo yende mutoko moboma. Akomo violer ba frontière na intégrité na biso. Donc pour na biso MONUSCO est comme personne non ingrata na Congo. Pour ce faire, il fallait to kende pour peuple mutu asengi. Et lelo pour ton information pour l'information à la population au balanda biso. Peuple Congolais, na MONUSCO, bazo se regarder en chaîne de faïence. Donc, tout peut arriver à tout moment. Alors, il fallait le gouvernement agir. Na quoi agir malheureusement? Na 2020, résolution résolution 2556. Oyo epesi modalité à départ. Ya MONUSCO balobiete, MONUSCO faut attendre progressivement selon ndenge ampleur ya situation ya insécurité eza na Congo. Mais na situation oyo lelo toza nango tokokaki ko tolérer lisusu te MONUSCO akende tina 2024 oyo résolution 2556 epesi. C'est pour cela gouvernement a aménagé ba effort nyonso pour que Tomeka Kosolola na Conseil de sécurité des Nations Unies afin que tous ont compromis ensemble pour être MONUSCO to lembi.
mwana mboka kasi tokolingisi ko tobeta na masolo ya ndeko Jean-Marc Kabunda ke prison bon nayebi te eza na bandeko mosusu balobi eza bobangi kosala bandeko ya idps pamba te na kobima ntango bandeko koloba balobi ete akozala mpe moko to lokola candidat na 2023 azala lokola mpe mokambi ya ekolo nayebi te na nsima wana ezalaki bobangi nde esali ete bato ya idps batia ye maboko pamba te aza député national. Je pense que na etando eke na yo nalobaki yango na mikolo euti koleka moto azobanga ndeko Kabunda aza te parce que na ba valeur oyo euti na IDPS na ba personnalité oyo euti na IDPS Jean-Marc akotelema te mais sauf que il faut batu ba comprendre un jeu démocratique. Oui, on n'en disconvient pas. Mais il faut y être combattant, oui. Comportement n'est pas de parti et zalaki ndenge nini lolenge nini. Pour être tout comme à niveau yako bengana yé na parti. Et lingi koloba ete azalaki per mutu moko oyo abande ko tia mobulu oyo biso to monaki na ba valeur oyo to prôner. Parce que biso to a parti moko oyo leg motif na biso ezalaki to bundela démocratie paix sociale. Mais tu comprends que na ba valeur wana Jean-Marc Kabunda azaki na ligne à terre à mon côté. C'est ce qui a fait que to bengana na parti. Malheureusement, croyant qu'il a reçu leçon, il y a histoire et na brutalité na yé. Na délinquance na yé, akeko suka na oyo biso nyonso toyebi malheureusement batu ebele ba politiciens ebele bazo confondre démocratie liberté d'expression na libertinage lelo tant biso toye na pouvoir to lobi ete il faut to tia en place to mettre en place processus ya état de droit lingi koloba place liberté na yo esuki ya moninga et bandi mutu oyo aza pembeni na yo oko proférer ba insanité te envers yé état de deux lobby il faut qu'on respecte mibeko malheureusement pour na ba politicien mususu pour que peuple a croire na ye il fallait afinga il fallait aloba lokuta il fallait aloba mensonge pour na yé peuple andimelier. Oh, to yebi ete la majorité ya ba politiciens congolais basale la kaka libumu na bango poche na bango. C'est ce qui fait que lelo batu mususu ba bima ba lo bana komba peuple. Mais peuple sima na bango azate. Et ce qui est de grave na ndeko Kabunda potozonga na lisolo wana eza que tango azo comparer ndaku na ye oyo atongi na ba jet privé oyo ezobima butu na Congo ezokende na ba paradis fiscaux yo ngai peuple congolais ngai naza contribuable congolais na musolo na ngai ya pasi na ganyaka na futaka taxe na futaka impôt na yoka ete mutu a souffrenga eloko wana na kosala nini na ko porter plainte pour alakisa nga ba preuve yangwana pe état de droit lobi nini soki olobi eloko il faut ozala na soubassement nango enfin que o tomber na kuya infraction te malheureusement ndeko Kabunda a proféré ba biloko oyo to yebi biso nyonso azokoka ko prouver que réellement on a lobaki eza juste to eza lokuta et aujourd'hui aza na prison. Ndeko nakotaka na munaliloba oyo lobaki olobi ete bokonzi na bino mingi bolingaka pe na kati wana social ezalaka kasi nga pe na jembe na sika wapi social ezali na yebi ndenge bobanda koloba ete IDPS bobanda déjà komilengela na bozwito na bolukiluki ki bokonzi kasi bozwi bokonzi social o banda koyemba lelo oyo ezozela kan tonto muteke ja sala projet pour apesa na bato basala IDPS yango moko zo ko sala projet de société te pour pesa et proposer ata na gouvernement ata na ministère moko songolo pakala bo na yebi telo on ça. Ndeko Ange soki toke na logique wana na koloba ete musala oyo ezosala malelo eza kitoko makasi et récite
si pas à 100%, à 75%. Pour nini, tant biso toye na pouvoir, oui, c'est délégué na biso aza président Félix Antoine Tshisekedi. A continue à continuer mboka oyo. Tolobi ete na kochaka état de droit, il faut instaurer bonne gouvernance. Et na ko instaurer bonne gouvernance, tolobi ete eloko e gangrené, eloko bomi société congolaise eza muyibi kanyaka. Toche comme leitmotiv na biso ya mandat oyo lutte contre la corruption et les résultats ezali. C'est ce qui fait que nous avons un boom budgétaire na Congo. Depuis 60 lelo, à peine tozu budget oyo ezoleka na ba signation oyo toza nango lelo. C'est ce qui fait que tant batu bazoloba social, bazo suki sa social kana eloko akolia. Oh, pour moutozwa eloko akolia, il faut salaire ezanini, ezamalam. Siko tikana yebisa ete na ko lobaka lisolo ya salaire. Fonctionnaire biso nyoso toyebi. Biso, je pense que la majorité des Congolais, tant que c'est papa na batunier, papa na bino saka wa pour la fonction publique à Olobani. Ah bah pauvre wana. Donc esa catégorie, il y a peuple oyo, hein, ils ont marginalisé, ils ont mis à part, ils ont abandonné, ils ont laissé na triste sort nango. Mais lelo frange la population on a bazu valeur. Pour na nini, pour être budget mati. Lelo 45% augmentation, il y a salaire, il y a fonctionnaire nyonso. Et ça assuré. Et l'autre est salamate depuis 60. To ceux qui wana te ndeko. Franchement sous la population eza nini ba militaire. Ba tu oyo ba osala musala makasi pour na Congo mais bazaki de considérer la société na biso. Ceux qui basali répartition budgétaire bando tchaka bango penza na considération te. Mais tant président Félix a yé et na boom budgétaire oyo salami pote tolobaki ete il faut lutter jusqu'au bout contre la corruption et les détournements. Les lots qui ont informé peuple au Baolanda biso ete ba maman ba veuve militaire oyo tokutaki na 30 000 francs congolais à salaire. Les lots ba komi na 250 000 francs congolais. Donc augmentation à salaire à 700%. Wana eza ba fonctionnaire to eza ba veuve ba veuve to monaka mikolo uta koleka ba rolela balobi ete ba pe ba futaka bango 30 000 francs kasi 30 000 yango mikolo yo e banda kokoma lisusu te koma ba kopesa bango ba 15 000 makambo koloba eza soto ke to sa musa bolo lelo nazo yebisa o c'est vérifiable kende ko vérifier ba mama oyo balela ki ba futaka bango 30 000 francs congolais lelo bazozwa depuis mois de juillet bazozwa 250 000 francs congolais. Donc, augmentation, il y a salaire, il y a 700% du jamais vu. À l'occurrence, il y a des fonctionnaires, oyo pe bazaki abandonné, bango, bazui, augmentation de salaire, il y a 45%. Pour nini, pour être budget salinine, et mati, et nyon sowana, et ça moussala nini. Il y a lutte contre la corruption. Et ça, moussala libumu. Moussala libumu, tant oui, c'est vrai, Moutounio soit na posa rolia eloko alingi, mais na musolo oyo azozwa. Il faut commencer de quelque part, s'il vous plaît. Il faut commencer de quelque part pour tout évoluer. Ce qui te bandi et quelque part te ko évoluer, te ko marquer les pas. Te bandi nanu na ko augmenter salaire, il y a ba fonctionnaire, il y a ko stabiliser situation, il y a salaire, il y a batunio so po. Batu mususu catégorie batu mususu oyo pe bazaki abandonné ezaki ba nouvelle unité. Lelo ba nouvelle unité nyonso ko vérifier. Bazo ba salaire, baza mécanisé. Cela veut dire que malembe tozo kende po ete toko ki sa peuple congolais, pour ça peuple congolais dans son ensemble et partait toujours ya boom budgétaire wana ndeko ange. Ba soda surtout secteur oyo il faut to tchelango mayele et bele pona nini Congo na biso eza pays à danger international donc faut to zala na armée moko o eza makasi mais yo kasi koyo magie ya politique ya président Félix Antoine Tshisekedi to kuti armée
na budget à 400 millions de francs, 400 millions de francs congolais. Lelo, toujours projeté en comme 1 milliard de dollars. Je comprends que mouké, c'est vrai que tu coûtes pays oyo et koufaki déjà. Mais mouké, ezola mouka. Pona nini pe. Il faut te comprendre que lelo batu bazolobela nzala libumu. Oui, cela veut dire que nous avons évolué. Parce que lobby tobanda roloba, tobanda compter na permanence à IDPS batumbi combien de personnes. Na Congo central babomi combien, babouaki na mai. Na Kasai babomi combien, na Katanga babomi combien. Et combien de prisonniers politiques. Et banane bazab exilés politiques. Lisolo to bando beta. Et espoir kutu ya kolamuka. Yozana moi. Po olamuka lobi na tongo espoir ezakite. Est-ce que toko koma? Mais lelo. Peuple congolais a aspiré espoir moko boye. Pour na nini volonté politique exprimée ya mokonzi ya mboka. Lelo tango batu bazo beta lisolo ya libumu. Cela veut dire que nous avons évolué. Soko tali prisonnier politique azate, bassassinat ezate ndenge to bando mona kango et je pense que makambo eza kitoko. Ndeko mke toko moke na suka kasi toko kabana na yo na mutuna oyo et Congo central bazui bakambia sika kasi bakoki pena kozela loko nini ya malonga oyo ko sepelisa bango pamba te oza moto ya kuna ya Congo central. Oui, merci Ndeko Ange. Je pense que situation à Congo central na kumisi nzambe po ete apparemment Congo central biso tozalaka na idéologie moko mika mimbwa lambukila kumosi vumbukila kumosi lingo loba nini bana Congo central balalaka esika moko pe balamukaka na esika moko donc l'unité provinciale c'est ce qui fait que babetaka lisolo ya makukuma matatu lisolo ya makuku matatu lingo loba nini po olamba nzungu bien il faut tchaba mabanga misatu po ete nzungu evanda kimia et moto ekopela enfin que biloko ebela. Et c'est ce qui fait que vous allez comprendre même la composition ya gouvernorat ya Congo central ezala kaka selon 3 districts oyo eza composé Congo central. Et c'est ngonanga eza parce que après situation à léthargie oyo to uti nango Congo central enfin a eu ba autorité ya sika. Et je pense que nous serons plus regardants cette fois-ci pour na nini biso bana matadi babomeli biso sport o babengi sport roi football. Régime passé baeli biso idéologie ya révolution ya modernité. Na révolution modernité balobi ete il faut qu'on réhabilite stade Lumumba. Oyo stade oyo parce que Congo central ezaka na stade moko stade wana Lumumba ya Matadi. Donc rencontre nyonso ya makasi na Congo central. Et bando beta na stade wana. Malheureusement, tant l'isolo ya révolution modernité est balobi que il faut qu'on réhabilite stade wana. Et nous avons accepté parce que eza eloko moko ya bien. Ba ebisi biso il faut to luka solution moko palliative ba pesi biso tout moi terrain moko boye pour championnat ebeta maka yeba ke Ndeko Ange championnat na Matadi championnat ya province ya Congo central et isala makasusu te depuis stade Lumumba ya Matadi bakanga. Ba ebisi biso évolution ya ba travaux et ko sala plus ou moins 3 ans, 4 ans, tu peux récupérer stade. Et les lots, plus de 10 ans, stade wana depuis Kangama. Tu peux être à l'isoloté, Moussala et Salamakate, biso ba sporteur, ba fan club, ya ba équipe na Matadi, tozana esika erotale la match lisusu, ti. Donc cela veut dire que sport roi na Congo central eza ya kokufa. Exemple année na championnat national équipe moko ya Congo central ekendaka ko représenter province eza isusu te. Pona nini place ya kobete la championnat eza te. C'est pour cela nazo senga bakonzi oyo bakoti na gouvernorat sika ete
tozotala nanu 100 jours 100 premier jour eleka et nazosenga na bandeko ya Matadi ete babongamaka parce que nous allons organiser ba manifestation à grande envergure pour la coexiger bango basilisela biso musala ya stade oyo po biso tozongela kokota ka stade enfin que sport na biso ezongela réputation nango oyo ezalaki sika tika na yebisa yo te kokanga stade wana 10 ans avant kuluna délinquant juvénile na Matadi ezalaki te mais depuis bakanga stade wana jeunesse matadienne eza na esika kosakana te esali nini kuluna eye comprends délinquance urbaine eye makasi et peuple jeunesse wana eza abandonné na yango moko se pousser là soki ba autorité oya sika ba yokaka tozobelela pour que bazongela misala ya stade Lumumba ya Matadi enfin que biso peuple matadien tozongela kotala ba jeune biso ya sport ya football ndenge to mesana nango. Merci. Tokobi na suka na tondi bino matondo mingi na bino bozwaki libaku malamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila rifan ke sombe papi keli bazali si achan tindika télévision Mike Lozoladio Rabi Matondo et Raja Kula Moton Tikulu Gelor Munzemba na tondi bino matondo mingi poete tokutana mbala sima.